d'accord, ça dépend de l'ère où on a vu sur la Katinka télévision. Merci Bandeko Balandi, merci pour notre fidélité toujours. Et à cause on a pu partager comme d'habitude, il y a s'abonner massivement, liker et que ça la biso vraiment toujours tout condamné bon message ko yamba yango. Bandeko Balandi leo tozali na mwana mboka justice oyo bon message ko mona na kati ya betando mikina bino na kati ya Tinka télévision to komeka ko sola na pe ko partager ne sur ba sujet zali vraiment ya actualité politique ya mboka na biso directement na pesa mbote mwana mboka. Oui, mbote vraiment c'est fort. Sango nini? Bon, tout tambo na dire mboka na mpepa transition ka ndenge zalaka. Ce qui mpepezo ki na est bino to bolanda est. Ndenge to tambo la pe na grâce ensemble ndenge azokamba biso. Mwana mboka to lobila masili kolika awa na kati ya mboka na biso tomoni basili ko kanga to pe ko arrêter ba chinois groupe moko ya ba chinois basili ko kanga bongo na concession moko na Gombe to pe na ville ya Kinshasa na biso basili ko zala ba qualifier comme ba prostituée to ba se prostituera awa na kati ya nguba Kinshasa. Intervention na ezali nini par rapport ya komona arrestation wana ya ba étranger au bazali ko exercer to pe ko sala musala moko ezali ya to pe to ba pe ya soni na kati ya mboka na biso. Elo wa liboso eza d'abord choquant pour na biso nation parce que tozana ba makambo o biso pe ezo salir image ya mboka na biso. Mais koyoka lisusu likambo wana na kanti ezo ya suko ternir image na biso en matière d'abord ya dignité ya basi. Biso Congo déjà na bato balandaka ba médias internationaux, bato balandaka ba conférence des Nations Unies, toza capitale mondiale ya ba violence sexuelle. Sikoyo exploitation oyo biso touti ko ganga nanu ya bandeko na biso ba chinois. Il n'y a pas longtemps awa biso tout ba médias na biso nyonso voire gouvernement de la République to lobela ki biso nyonso problème ya exploitation ya ba chinois oyo ezo kozongisa eloko te na ba congolais. Ba contrat nyonso ba accord nyonso biso to sala na ba chinois na gouvernement irresponsable de Joseph Kabila et boteli congolais eloko moko te. Et 5 chantiers. Voilà, tout ça na ba chinois partout na toute l'étendue ya territoire congolais. Ba chinois baza tina ba domaine oyo ya biso ba kolomboka il faut to sala ba chinois lelo baza kuna. Maintenant nous kuto si ko makambo ngote parce que baza na kati ya ko évaluer ba relation na biso na Chine. Ba contrat au biso to signaki na bango baza kotala wapi ya malamu ko kotika la wapi ya mabe fo ba longolango. Mais scandale auto yoko mona yake un congolais azo favoriser ba chinois exploitation ya ba femme chinoise na kati ya mboka na biso comme ba prostituée. Eza la terme moko bazo benga mona français malgré na bosani mais eza exploitation ya mutu na bato. Donc alongoli basi ya bandumba ngana zo bate bandumba kisasa pe soki balandaki information wana. Donc ba komi ko importer basi ya ko importer. Pona Congo pe tozana bandumba na biso bazo sala pe musala na bango. Toko condamner bango te na cadre ya démocratie mutu na mutazo sala musala na ye. Alors bandumba oya Congo wana bayebaki ba komi pe na concurrence bazo zo pe bandumba musu bazo uta na Chine baye ko tena bango na marché. C'est-à-dire ndenge bazoteka ndunda bazoteka matembele concurrence ekoti na wenze mais wana yango te mtezo préoccuper biso et le besoin préoccuper biso ezali ke ba frontière na biso eza sécurisé te oyo ezali kotalisa malamu ke ba frontière ya Congo eza malléable soki ba chinoise wana ba yelelo to monika ba chinoise. Combien de Chinois bakozala ba koti na sol congolais na ba voix où ils a normalité. Mais toi pe ba chinois na ngambu ya ba minerais kuna bazoyi ba pe ba chinois ba presque partout. Yango na zoloba. D'abord qui peut vraiment est-ce que ministère intérieur via direction ya migration bako koyebisa biso ba chinois ba komi combien na Congo? Parce que ba chinois pe ba sanzaka ba nationalité. Ils ont ba chinois là ba koma ba congolais. Ils ont ba chinois bazwa ba carte d'électeur, bazwa ba carte d'identité, bazana ba passeport congolais. Ba kangi chinois mazola ki sa passeport congolais. Nani apesa bango ba passeport. Et loko ya ba basho ezola ki sa biso déjà oyo Congo déjà komaki. Ce qui na ministère intérieur, ils ont ba ministère des affaires étrangères ba coopérant baza kuna. Oyo ba fabriquer la bateau ba visa ya lokuta c'est que ba ko kotse la biso ba terroriste awa parce que ça na ba pays oyo yozo kotsa bateau zo kanisa baza ba citoyens normaux alors que zande ba terroriste or ngana zo mona au-delà ya bana basi o baza ko exploiter bango ndenge procès zo continuer ba kangi responsable oyo asaila ka bango ba visa ya lokuta bakangi pe na bango ba chinois oyo baza na kati ya makambo wana
ndenge bazo exploiter bana basi wana par jour bazo futa bango ndenge bayokanaki na bango pona bana basi wana eza musala baosala mais na cadre ya mibeko ezali exploitation ya mutu ezali condamnable na loi nge loko nazo senga d'abord il faut koyeba que ministère na biso ya intérieur ministère ya affaires étrangères ba aider biso pona ko fermer ba frontière congolaise ba frontière na biso eza penda polele n'importe qui a kokota na Congo pe abimi ndenga lingi na ye ngai lo nazo insister eza lelo est-ce que bako ko publier biso nombre ya ba chinois ba komi ba congolais toyeba to komi combien parce que toujours risquer ba coloniser biso na ba chinois bazé belé na mboka na bango baza plus d'1 milliard 1 milliard ce qui 300 et quelques millions ce qui baye à la population nyonso africaine na ndenge tozaleli tokoza la pe moké par rapport ya Chine ye moko siko ba chinois so balongoli 100 millions ba tia na Congo toza coloniser. Alors, ils ont mabete ba chinois ba changer ba nationalité mais faut ba landa ba procédure ndenge zaleli. Et le Koran eza soni pour na mboka munene le kwa Congo. Et puis ezaka bango mon côté. Ceux qui va mener sous enquête bien ba ko découvrir qu'ils ont ba bisika mususu ba marque ya ba biloko en exploitation les salima lisusu même na ba femme na biso congolaise même na ba femme mususu étrangère il n'y a pas que les chinoises wana ba biki parce que l'état ba ki ko découvrir mais ceux qui ba tamboli na na Kinshasa mobimba na ba place où ba lia ba ambiance ezali na ba place mususu kutu eza fermé o kutu esika mutu bakangi na bango ki ateka ka bakisi ya bien mais na kati wana ezana musala musu basalaka ministère intérieur a veillé na kotala surtout ba mapango mingi ezana ba Gombe ezana ba centre ville a veillé kotala nini sali makana ba mapango wana en dehors ya makamba ko exploiter parce que ezana ba fabriquer ba produit ya mabe na banda kuna bango ezana bato bazana ba minduki ba bomba na banda kuna bango biloko tozo continuer ko lobango ezala eloko moko ezo interpeller ba autorité mboka na biso ndenge bazo importer ba femme wana ndenge pe bako ko importer ba terroriste le terrorisme yango eza na est ya Congo na bamboka musupe ezali eloko nyi ezangi na bajara ba citoyen lo kwande ko na biso wana za na ministère affaires étrangères ba kotela biso sans terroriste ba koltala ba faille na biso o toza nango en matière de sécurité na migration ba koteli biso ba infiltrer na kati ya mboka to banda kolela lisusu tozolela ba Rwandais ko kite to banda kolela lisusu ki ba arabe ba koteli biso eze loko yo toujours senga que ministère intérieur va veiller ministère affaires étrangères va moderniser système na biso ya obtention ya visa congolais toujours mona ngo eza marchandé ils ont un système moko bato bazolia mbongo mona ba visa ya bamboka msuza la passe pour kozwa mais biso eza tokolo beza ya biso eza cop balobi passeport eza $99 mais kende na voie normal so kozwa ngo lelo au sala 2 mois 3 mois bato muso bazoke ne koluka ngo na ba $100 $150 $200 poizo mona rapidité so bato bazozo ba mbongo ebeli wana ya bato bakende kozula bango ba passeport baleka na voie ni ozomona ke ba antivaleur oyo président boyeli passeport ekiti c'est bien mais pour la nini mutu poizo ngo rapidement il faut à dépenser $150 au lieu de 99 eza ba biloko oyo eza ko ternir pe image ya ministère na biso affaires étrangères ministre soka yoki dossier wana na kanisi il doit nettoyer système ozo faire fonctionner ministère affaires étrangères eza insécurité pour na mboka mwana mboka totuli comment on appelle président tomonaki Jean-Marc Kabunda asili Kabunda plutôt asili koloba été l'ensemble enfin que assez au côté motion nae ba qui dit ça salaire ya ba député pour que ba rajouter et pas ya ba soda to pe ba yimbo ko bazali ko bundela ekolo na ngambu ya est mais tomoni quelques-uns bazali d'accord na ngote to kolkato au moins intervention pe tomonaki na journée de la base asile koloba pona makambo ezali ko sala par rapport ya nzembo ebimaki ya nini to salité assez alobaki ete soki bazali ko senga production ba reproduire bango mais to moni pe bango ba langa nzembo to pe bato bayembaki nzembo ba si ko réagir pe soki président Jean-Marc Kabunda za na posa ko pesa mbora ke ko pesa enseignant intervention no ezani pona makambo wana nyonso bon na bandina motuna oyo osukisi nango bandeko wana basali mabete na loyebo na bango baza ba jeune congolais constitution mboka na biso eza ko garantir liberté ya expression pe ya opinion ndenge bandeko belé déjà ba lobby na ba régime elekaki forme oyo ya expression na bango wana ezaki elingeza la tolérable te mbele ero soki baza ba exilé te mbele balukeli bango motif a ko étouffer bango eloko aliboso biso to kopesa longonya na président Fati parce que régime na ye ememeli ba congolais liberté moni ba pelisi bango te nzembo wana mutu nyonso azo se retrouver na kati parce que toyebi ke misère ezali mais ezana eloko moko oyo bango bazobosana
parce que il ne faut pas passer ça congolais impression ya que il faut tous à la carte tous les biso da to salinion son nini to salité tout ce qu'ils peuvent dire là critique oui ngana lobé ngo nazo continuer ko lobango ça fait plus de 50 ans to loba 60 ans au tous indépendance qui 61 ans congolais azo souffrir na part ya ba dirigeant mais congolais yé moko pe aza na part na yé ya responsabilité ça c'est connu mais Félix Tshisekedi vient d'accéder au pouvoir tant ba bazolo ba ke to kanisa kiso kabila kei makamunyon so eko changer to zala bien c'est que bukanisa yé que tant kabila okende miracle ko sali mamba mo makambo échanger ba philosophie oh biso tozo benga ba sali philosophie na nzemo na bango toza pe obligé à contredire bango pour la société nyonso soki mutu alobi bato pe baza na droit ya kopesa réponse to pe ya contredire et ça normal comme dans toute société mais loko to constater ça que bazo koma pe instrument ya manipulation ba politicien parce que soki bango basali yango ke za nzembo pour interpeller société baza na problème na mutu te mais soki bango bakomi ko utiliser ngo lokola baza lokola bato moko bazo tirer bango na ba ficelle politique wana ekomi mabe c'est dangereux bango nde mutu bako souffrir nango parce que bato bayokaka bango bato basepelaka na musique na bango baza ba tendance confondue tango bango bakende ko impliquer politique pour ba pona ba quand to basala soki banini ekobotela bango ba problème nga conseil na kopesa bango d'abord bango avant to koma na Jean-Marc en tant que acteur artiste bazala na parti prité soki bazolo balikambo bazala ouvert bazala toujours au milieu pour na ko révéler o ezamabe ko condamner o ezamabe ko soutenir o ezamalamu mais eloko par rapport ya président Jean-Marc bango peut-être ceux qui balandaki mabe alobi lelo liberté c'est koti na mboka na niveau liberté yé toujours permettre mutu nyonso ayemba na liberté na yé ceux qui peut kutu bazana besoin que to soutenir ba studio na bango tout ko soutenir ils ont un cadre de corruption té bango ta ba yemba banzembo ils ont besoin de soutien biso to yebi to ki ba information na bango que parmi bato yo ba soutenir bango na production banzembo na bango bato ya FCC bazana kati comme d'habitude ba soutenaka ba œuvre na ya ba artiste en bien comme en mal alors bango ba ya kozwa ngote ba lo ba non président Jean-Marc alobini ni non ça c'est faux ceux qui bango ba komi ko mikotisa ba la ta rôle politique ya ke bazala lelo mutu ayena idée na ye apesi bango mbongo bayembi bango mutu bakozindisa succès na bango ekoumila te nga na prêchaka bango na forme ba réfléchissaka baza ko interpeller jeunesse à lelo mais plus beaucoup na contexte à régime à Tshisekedi ya lelo Fati Béton il faut beaucoup aider les Congolais to changer mentalité même bango pe baza obligé ba changer mentalité pour nyonso to sali yango te to na makambo ebele biso to sali te na mboko oyo ezaki biso muto bumi mboka na biso kongola lingi muninga ne congolais te kongola lingi mboka na yete kongola zozela ke mboka ne changer ma osa ne loko moko te ozo bebisa libosa lupango na yo ozo yiba mbongo wa leta ba o biso tozo critiquer les loke baza ba dirigeant baza ba passager ba député ba lingi bakitsa bakata mbongo na bango ah ben voilà ya on azolo ba ke makambo ya Jean-Marc ya kosenga ba député apesa ngo loke eloko muke maintenant mon avis que c'est eloko muke te moto kopela kuna ba ba député peut-être ba mona ngo ba mususu na ba comprendre te mais ça bombe Jean-Marc aza mutu moko pion moko parmi ba Tshisekedi ndenge to accéder na pouvoir so ki ayena likambo na ye et créer la sensation mais o ya yena ngo eza changement moko radical bato bazokoka ko analyser ngo bien te faut ba comprendre que eza changement radical diviser les salaires des députés en deux eza ko aider biso pe to banda ko zo ba député oyo baza solo na bolingo mboka même ceux qui mbongo na bango ekokoka te ko matisela ba soda na ba fonctionnaire mususu ya l'état important bon mosolo moko important na ba salaire na bango mais le fait à ko diminuer ngo ko décourager bato bazo kantaka ko za la député za privilège et na mutu mususu ane na ba idée na ye akosa la ta commerce mais le quoi moni que politique na ozana nga bien na kena nga na assemblée wana na olala na nga pongi lobi na yete lobi kuna na yete lelo na ye ça dépend donc ceux qui lelo salaire ane kitie combien atati na ba 3000 ba ozongo pe na mikakata ninge pe congolais zo vivre na kokoso ba mususu ba otika parlement wana na ba élection ko ya to zo ba vrai député pour muto olinga za député a ozala même temps za député ma osa pe bilanga na ye mais le quoi to zana na ba commerçant na pona ngai jamais akuta lobi bien so pe na congolais za ka mutu moko a comprendre sans sa liberté za nini mais au jamais ka proposer congolais linga lo bato division par 3 ouais même par 4
comme ça total a nani vraiment lingi congolais pour condition à vie à congolais na train de vie à ba institution ezo balana te to kolobate parce que tout ça ba tcheke dit c'est le président tcheke dit non jusque là ba institution mboka eza ko continuer ko fonctionner na lolenge ya Kabila misolo nyonso ebele ya mboka ezo kende na ngambo ya ba institution eza normalité. Il faut pas arrêter l'hémorragie wana pour mboka lelo etongama bien biso tout au sentir que tozana on a pas tozo mata député soka lativé sa tomboleze eloko te député pe soka ke vacances na Goma eze eloko te il faut député ça la vacances na poto ba soin na poto ba veste et utaka na Italie bongo ba ninga o bazo souffrir awa privilège yo zui ezaki et puis eloko moko etushaki nga mama député wana komboninga na banotanga ngokaka po batu ne wana bayo kaka Juvenal soki Munubo Juvenal Munubo bamusuba lobi aza ancien rebelle ya solo première fois zaka rebelle po yo député otangi malamu constitution mboka oyebi malamu rôle ya député tango kendaki na parlement na kancho tangi malamu rôle ya député OK koloba ke non moyen ba kata salaire à député zate parce que député a joué déjà rôle azana ba charge belé a joué déjà rôle ya assistant social président la kaki biso que député kozala bien ce député kozala bien la kisi que militaire azo souffrir tenir zo sila na nzoto azo salaire malonga te ba enseignant bazo kauka ba kotangisa bana te yo député ovandi la tivese député azana député aza représenter un peuple na kati ya hémicycle on a pona na kolobeza que ba congolais bazwa likambo au sérieux so ba congolais ba kozwa problème na sérieux ba ko comprendre que na attitude auto komi na ngolelo ezo senga ke parler du peuple wana soki ko senga ke toi siégeango ata 20 jours toi siégeango batu musu batie batante na bango balali wana ba oui mais ngala zotuna ba congolais obiki ba congolais bobo sa mais wana mboko yebi est ozali pe ya koyeba ke régime passé zali toujours ko contrôler to pe ko gérer tisiko parce que toyoki pe il peut essayer ko accuser un régime passé ba onde bazali à la base ya ba des ordres zozali ko sala na état de siège. Absolument parce que dans ce biso bato belé ba komela biso bazolo ba non pour ani kotanga ka komba Kabila lelo tsekeni mutazo diriger maman eza difficile lelo to bosa na komba Kabila c'est facile to kotika yete pourquoi il faut na expliquer ngo malamu insécurité lelo tozo vivre régime Kabila eza la base à 98%. Que ça soit au tozo mona même kuluna o lelo Félix Tshisekedi arrêté hémorragie nango ezali toujours ba kabiliste mutu baza à la base est ya Congo mutu a multiplier ba rébellion na est Joseph Kabila ba rébellion o ya kutaki a fragiliser armée a donc a tikine ba militaire azo privé bango munitions tozu ba embargo internationaux likolo ya Joseph Kabila en même temps il a créé ba mouvement rebelle mindelo ba pesa ki opportunité en tant que parvenu à comme président de la République lelo est ya Congo soki terrorisme eza kuna eza cause ya o bango batikela ki ba mouvement belé eza créé à est eza ba corps c'est créé à Kabila na batuna ye soka yokani na bango te ba ke ba créer rébellion ba mususu bazo créer rébellion sous bénédiction na yemoko a osa la défection ba militaire na armée azo tinda bango na ba rébellion mutu ndenge wana biso so tozo mona insécurité to retourna nani les premiers responsables au Tikeli Tshisekedi héritage il y a insécurité c'est Joseph Kabila au Tshisekedi azo sala ba congolais belé ba tsango na mutu na bango eza ko réparer au Kabila bebisaki Tshisekedi aza responsable état ba malheur ba congolais pour ceux qui pendant 18 ans ba planifier le côté pour la classe ya bana ba planifier le côté éducation santé et le côté za planifier en termes ya makambo kolia soki le catastrophe naturelle les oami na Congo yeba batu ba kufa le musute za ndinzala muteko boma bango pour na grenier ya Congo eloko ezate wapi nzela bilanga Kabila tika ezate Congo azo dépendre pour na kolia na 90% biloko euta libanda so Congola zo ganga biloko ekita c'est que congolais na 8 ans pour comprendre te o ezoleka na mboka na ye makambo ebeleza na mboka na biso ezosenga ndenge topesi président confiance qui a la président de la République topesa ye chance peut toi accompagner c'est ça ce que les Congolais devaient faire projet ya Rwanda ya ba village moderne o ezali ya 30 millions de dollars tomoni bande comme sous baza vraiment ya ko se plater ya komona idée wana parce que ba lobby était Kagame azali muto azali ya ko sala confiance te intervention na ko rozala nini. Bon, intervention ezali que moni pour ce total il peut bien ni un volcan et ça qui déjà depuis longtemps ici l'équipe l'équipe battant et belé pourquoi c'est idée wana ko zonka na temps. Bon, et là d'abord faut biso te ba biso ba congolais tous en déficit monnaie en matière il y a information
moni kozwa information malamu eza kopesa pe mutu santé na niveau ya raisonnement na ye kozwa pe information mabe ezo détruire pe mutu na niveau ya raisonnement na ye biso ba congolais côté wana nde toza continuer kotikala na ba siècle akala bazo manipuler biso pamba village moderne ezali initiative ya Kagame po epana bango batongi il faut biso toyeba ke ba Rwandais baza organiser koleka biso na temps au biso tozalaki na désordre na temps au biso bango bandeko ko vandaliser biso ils se sont organisés bango gouvernement na bango aza réactif rapidement parce qu'il en a les moyens tango c'est nini oyo volcan ya Nyiragongo esali éruption ba sinistré bazalaki de deux côtés ya biso awa na munoko tochaka so Tshisekedi azaka munoko mutu moko ya ba conflit ouvert chaud ba congolais balinga bakimela wapi parce que biso lelo tozolo ba Rwandais me bande kona biso o bazana est tangu volcan epeleli bango ebele bakanga mi groupe ebele bake na Rwanda bakete na frontière ezaki président de mutasololi ke bofungula bango bakota tangu bakota ki na Rwanda wana soko boma bango te soko tshela bango poison bakotshela bango te toyebi ke régime Kagame za mabe et BBC makamba ba congolais ekoti mingi na kati ya esimiske et na kati ya vie ya ba congolais mais biso photo ina ba Rwandais te Kagame a pesi idée alobi ke non pona ba sinistré oyo ya Goma parce que ça le long ya lac na périphérie ya Goma nde bazolinga batongela ba sinistré ya volcan ya Nyiragongo lokola bango na ngamu na bango basali yango na ngamu na biso bayebi peke biso tozana kokoso Rwanda zoluka pe na ndenge na bango ba soigner pe ba relation na Congo alobi non biso tokocha ndambu na mbongo na biso muke bino pe bocha ya bino wana information malamu na zo pesa yo donc Congo a ko participer Rwanda pas ko participer financièrement projet wana ekozala exécuté na biso ba congolais mutoko piloter projet wana na mise en exécution na nango banani bakozala wana bakozala loger kuna eza ba congolais oyo bandako na bango ebebaki na par rapport à volcan mais tala biloko ezoleka na ba réseaux sociaux opesa ngata na yebisa bandeko belé eloko ezopesa passe maman ba député wana ce sont des manipulateurs Congo eza na ba élite lisusu te parce que mingi pour Kabila a inversé rôle na mboko yo azui ba médiocre ateli boso ba mwana ndi bakoma ba député bango bakoma ba ministre bato bazana moi réflexion bango bakoma na se likolo ya régime Kabila un député normal ne peut pas donner une telle information dozolanda vengeance eza repas oyo bali aka eso eza na malili soko linko se venger malamu moni repas ya moto ezikisaka il faut tika mo ikota mo malili wando koliango bien ndenge pe ba se vengeaka biso to na ba problème na ba Rwandais te biso tozala problème na régime Kagame régime lekaka mais Rwanda eza pays kotika la ka wana tozala na bango ka ba frontalier alors il faut koyeba la sagesse nini ya kosalela makambo bango balingi bazwango lokola argument na bango ya kobanda ko saboter régime Tshisekedi ya kobanda ko diaboliser Félix Tshisekedi non assigner ba contrat na tata ekolo akomi ko sangana na ba Rwandais to lingara to boya na mboka non bo bazo sangana na ba Rwandais bazo kende pa ba Rwandais balingi bateka parti ya mboka eza biloko ya ba aventurier surtout bato musu bazana ba réseaux sociaux bato ya bangwanda mutu ngwanda d'abord c'est un modèle ngwanda terminator celui qui a exterminé bato omoni bato bavandi na biologique ya bato biloko na mutu il faut éviter dans la vie kozala aliéné ngwanda terminator bato ba vivre époque ya Mobutu ba yebi que c'était un assassin ces gens là baza ko prêcher ba biloko occupation les pays est-ce que bato ba yebi eloko nazolinga kolobela mona ba média nyonso merci loko poser na question wana bato musu bazolo ba les pays sous occupation est-ce que batala na histoire te ba yebi ko tanga na ba dictionnaire na ba moté occupation eza nini infiltration eza nini occupation eza soki armée étrangère et yé koti na mboka na bino ekangi soit ndambu ya parti soit région ni territoire na bino mobimba armée bazui drapeau na bango bati bon bakende kotala armée nini eza na kati ya mboka na biso sans convention seule armée otozana ngwa eza Nations Unies parce que tozana traité na bango mais armée bango bazolo batoza sous occupation eza wapi eza biloko moko ba concept ya bato bazana ba idéologie na bango ya makambo bazo comprendre te mais tellement baza manipuler ils sont faits pour na ko salir bato o azana besoin ko combattre pour na ko bunda pour na mboka na aya na mboka bazo kanga mutu te Katumbi yeyo awa bazongisi na mboka zo combattre Tshisekedi na kani Katumbi soko ozana makanjino mabe eza nango pe normal Satan zalaka nzambe pa zalaka na ye donc soko ozana ona makanjino mabe to bengani na Congo te no ya ko silila kana Congo awa wana za diabolisation mwana mboka tomona ki marche ya lamuka tomona ki badima ke belé na nzela pona ko boya déposition ya CENI mais to yoki pe ke le 22 ba ko kende ko siéger to ba ko zala libanda ya CENI bango nyonso pona ko boya
ezali kadima intervention na ekozala nini par rapport pe ya marche wana toyoki député moko ya FCC a kufi par rapport basiko bakufi par rapport à ce que soldat moko asilaki ko attaquer ye nde ekoze mort ya député wana na marche oyo tolika intervention na ekozala nini batika na no théâtre na distraction actualité eza budget parce que vie à congolais ou azo vivre le longo yebisa congolais que kota na débat makambo otala ya budget pour social na yo ebonga zela kende na balabala le 22 pour mukolo Fayulu akoma président Fayulu ndo sa budget bien distraction donc eza biloko bato ti lelo bazo continuer ko distraire biso communauté internationale déjà va valider Kadima za na bureau na ye mama pour mona nano bato nde ba osaka na biso Kadima déjà travailler kaza na bureau sikoyo bato ba laïque catholique na ba laïque protestant so bango mutu bakomi ba chef opposition pour kuna to yebi chef te chef eza Kabila chef eza Fayulu to chef eza nde bato catholique na lisangana basangani bazoka ko se respecter te ba yebi qui va na nazo kumba bango ba yebi na lute Fayulu awa weleli ko zwango susa komisango ya ye le 22 sit-in le 27 mars tout wa ko zala te ba kino ba lobby vidéo ila kisaka soki oza makasi bimane na terre ba mona oke toujours sangani na Kabila na ba catholique na bato Fayulu boze eloko moko bobi mato filmer bino ko congolais nyonso na oya tanga te na oya tanga ayeba ke Kabila na Fayulu etegala 1 soki bato ba yebi déjà bongo na kanisi confusion kozala susu te mais tala nde ba distraire congolais awa tozo lobela budget mais to mona pe Fayulu banda ko boya Kabila ti mais to koyebi te ko sangana ngo to moni bande comme suba lo bakaka yende mtakomi ko mama moni mutema mabe ekosali sona makambo kana ekosala te makambo mutema mabe sala ke même oyo yo ozo penser te na makanti na yo kokomela yo mutema mabe abanga ka pe muto ya inaka wana eza naturel mutu soki mutema mabe komo ya makasi yebake muto yo zo yina obano banga yepe eloko ezokomela Fayulu deuxièmement okoposer ba acte moko ozo raisonnera malamu te yango ozomona déjà o ekomeli Fayulu likolo ya N azongeli Kabila ke osangana na Kabila po ayini Tshisekedi abosani ke Congo eza na besoin ya makambo malunga Congo ekoza na besoin ya Kabila te nga nazo insister nazo yebisa bandeko opesa ngata bandeko ebele ba comprendre biso soki lelo se retrouver na balabala na Shadari na Minaku yeba moke so ozali bomate aux amnésiques soit syndrome Alzheimer wana babengaka Alzheimer wana bomaka bato mémoire moi yeba te makambo eleka elobi ezate mais congolais o aza normal aza sérieux na ndimité par n'importe quelle circonstance akokende kosala alliance na Satan Satan eza Shadari est-ce que vous avez nombre de bateaux Shadari Aboma en tant que ministre de l'Intérieur au Koye Baté biso to yebika o biso to zolo na suka nango on ne peut pas nous intimider ngana yebi que c'est une distraction tu sais que dio bango lelo ba benga ki pantin lobby lelo comme dictateur hein au moni Shadari lobby tozo terme la dictateur o dictature eza makasi ko lekana ya Mobutu pantin o ya bango banda ko saila ba kantia ki ba ko diriger lelo comme dictateur c'est que congolais awa ezo senga te ke otanga te ata otanga te zwaka yo moko papier na biki banda kotala mutu na mutu tala kota utina o balobaki okomona ke congolais normal aza besoin ba te été pas ka position kozwa so za congolais o raisonnaka bien oyebi ke lelo avec Tshisekedi toujours reprendre contrôle en mboka na biso bandeko na biso o basala ki allégeance ndenge tolobaki makambo ba Kagame ce sont les congolais mutu baki kondima bazala soumis na ba Rwandais po mboka na biso eza na maboko ba paya siko bato wana nde bazokota na balabala bazobenga congolais yaka ba maman na ba papa bazolanda biso soki mwana azwaki chance akotanga te luka fort moko orienté lelo soki ezaki kwatamula na balabala na marche lelo eza lokwa na epoka Tshisekedi ba te les soki baza pso pesa bango encore ya osala ba marche chaque jour ba sala na bango la ville pesa bango vraiment pona biso ngana kanti quoi apparemment ba marche un peu comme de trop et comme ka marche weekend ngana zolo ba maman ba sala marche mais ngana za na fierté que na temps au Tshisekedi asali en termes de participation à la gouvernance, tout le monde que le gouvernement a Sama Lukonde comment ça l'a bien côté. Budget au monde ils ont ça la débat partout dans la cité. Bah tout bah comment le budget toujours mesana. Biso ba diriger na ba dirigeant dialogue ils ont ça là. Te to boy ba ngope ba yoki to changer mboka etambula kande bongo. Wana Fayulu moya participer zate po ya zozela mukolo ya osala budget oyaye budget moderne. Ma mesa distraction aluka musala ko sala ngana hotela bango chaque jour so bazangi musala bana mbongo basomba ba tracteur ya bakangi ba terre belé basomba na bansele awa basombi ba terre belé basaila ka ngwe lokote
ba congolais ba luka bisika otonga mapango bino bosoma ba terrain bobombango ministre ba ministère affaires foncières bolandela ba terrain na biso oye kangami nango na ba dignitaire ya régime Kabila et ça les lokote bo pesa ngo ba congolais ba ça ila mobilamo to vraiment comme na suka émission na biso na mokolo ya lobi to monaki tata ekola sile ko sangana na ba imboka to pe ba diaspora oyo ba sile ko uta banda pour que ba yaki pour que ba solola intervention na ezani parce que to monaki tata ekola sile ko lo ba été ba imboka nyonso ba o bazali de partout ba ya to sang obeni yango yo président de la République a fongoli porte oh tolingi to ya mais to ko bandela wapi bazo soutenir biso te le président de la République a eu initiative na bandeko basengaki ya ko fongola porte na diaspora ozana ba initiative na yo voix officielle ya mwana président de la République bon mutualiser be fort loko la diaspora voilà biso tozoluka ba investisseur oya ba paya ba koya soki ba komi makasi ba kange économie ya Congo yeba ke politique na biso eza en otage toza besoin ba investisseurs congolais parce que soki ba congolais basé belé to yebi que nous sommes entre de bonnes mains mais bino bolela ki ba investisseurs ouest africains baza ko investir na bamboka na bango ba ouest africain diaspora na bango eza mieux organisé bondi mana yebisa bino yango notre diaspora est encore en retard organisez-vous botika bakarele ezangati na botika boketwa finga na ye eza musala na ye bafutela kaye organisez-vous vous avez des affaires eza peka teke oya na voix ya président so lingo sala bilanga inutile oya na nzela ya voix ya président eza na banzelo ko ya eza facile pe osala ngo soko moni ke corruption ezali na nzela ba ministère ndenge ba miyibi baza o balingaka ba pesa bango miki pona ko faciliter voix présidentielle yango yo ba diaspora bo sangana bo ede mboka na bino bo longwa na distraction ozali banda mboka ezalaka bien yo oza tribal eloko ezopesa pasi comment yo oza na mboka o eza ba état moderne place oyo ba yebi diversité culturelle importance nango mais ozo continuer ko tambola na tribalisme eza bato bakenda poto vraiment poto ngo échanger bango te boli misanga bato nzu baza na poto bonyamisila bango te baza ko continuer ko évoluer na ba mentalité eza yango te ceux qui sont des vrais diaspora baza na bolingo Congo bo me malekambo président de la République alobi na motema na bino ba fongoleli bino porte bilange ezali ba faire ezali l'état a ko accompagner bino. Merci fidèle internaute ko vraiment na suka émission na biso merci moi na mboka justice na zang ça toujours ko pesa ba remerciement te to pe mbote te na ba boss na ngala kombo ya papi Kelina Rifin Kisombe na boss inte mama Jelinda ya Kaembe futur député na 2023 na boss inte papa Damas Balabu na kati ya Londres na boss inte ba nyonso bolinga kangai na boss inte mon vieux Lucas Star Jésus na kati ya Londres mon mboka intervention na yo mot de la fin na numéro no pour que to chiter. OK, merci beaucoup na bandeko balandi ngai, merci na maman Sephora ndingo ya mbaki ngai, bandeko balandi biso ba continuer ko linga mboka, la patrie se protège. Le numéro est ali plus 280 plus 243 82 349 65 26. Merci beaucoup. Merci à chaque fois toujours Anna, merci à Mike Musayadio. Fidèle internaute quand on va vraiment se revoir la prochaine numéro. Ciao ciao. Après 25 ans d'expérience, eh oui, de 1995 jusqu'à ce jour, Eltonstan, l'unique shop congolais de Londres, la Grande-Bretagne, où il a Londres, et Zaliko ça la fierté à la communauté Nabiso, et surtout, il y a un homme d'affaires congolais sérieux dans la diaspora. Oh yes. C'est créé Eltonstan et Zalika Kamoko, le sérieux, accueil, na service qui toko na ba client naïe. Avec ma produit où il y a première classe, il y a qualité supérieure. Oh, il y a ma bombe à Eden Store. Oh yes, mon climat bimbe yeba. Ma maman à Londres va confirmer. Eden Store, c'est le berceau des produits cosmétiques. Il y a solo produits originaux. Et yes, les alipes berceau à produits alimentaires, naturels et organiques. Au travers de nos produits cosmétiques, Eden Store détient le secret. Secret ya solo, où ya poso ya maman moi c'est qui toko. Poso ya moi so penza basali kolula, poso ya moi so mobala kotala ya lembate. Poso so ko tamboli masanga sima. Eh oui, yango ne ba produit zo te kama na kati Eden Store. Le produit alimentaire, où ya Eden Store, yango de secret ya cuisine ya maman congolaise. Eh oui, nyonso ko so penza mobali na yo ezali. Pondu, matembele, ngai, ndole, fumbwa, ndunda, bilembwe, oyo nyonso penza, oyo kobonga pona cuisine na ezali. Oh yes.
olingi mobali na yo asepela na yo libela na libela, olingi mobali na yo atalaka yo lokola mwasi azali kolula sika. Oh yes, olingi mobali na asisa biloko nyonso otielaka ye na mesa, sekre ezali kaka moko. Eden Star.